tozali bongo na nzela ya kimwenda mission nzoka nde nzela oyo egomema yo kino na la grande bibliothèque de l'Afrique centrale kasi chercheur ya binene bakomaka lisusu koto oyo te mpo nzela esi ekufa kala na susi ya kotonga mboka Faci Beton mwana ya mboka ya solo akaniseli bongo bana mbongo fula précisément bana ya quartier Kindele ponda koleka nzela oyo ekomelaki bango penda pasi boyo batu bakende bongo na la grande bibliothèque ezalaki te batu bakende misala eza te transport pasi ponda kolonga esika oyo okende bongo pengaba il faut sala ba chemin détourné na yango na makanisi ya kotonga mboka azwaki bongo likanisi abongisa bongo nzela ya kimwenza mission nde misala ebandaki botala ndenge ezokobetama na mayele nyonso tu bana kimwenza mission bana Kindele bazangaki mpe maloba te baluwaki bongo initiative oyo ya président de la république Faci Beton bolanda bango na mikro ya Bongana Media. Mbote papa. Kombo na? Kombo Claude. Claude uza mwana quartier kote? Mwana quartier Kindele. Kindele? Okoloba ndenge ni ya babongisa bino nzela ekoyede bino? Atuka ndenge babongisela biso nzela esali basali bien ndenge totala ndenge babongisa nzela boye calme penza ti nzela oyo ezobima ti makaya tombo ekende ti rompwe ngaba esali penza genre topesa penza na bakonza mboka kimia ezala na nzela oyo. Merci. Mbote ndeko. Mbote. Kombo nani? Kombo nanga Claude. Ovandi wapi? Navana komi na monga fula. Tozali précisément. Tozali na Kindele na quartier Kimboni. Ok. Okoloba neni baotonga bino nzela? Bon, kokunda nzela eza yango bien. Mais eza garanti te. Parce que biso to travailler kuna, biso to travailler na ba chino ba travailler liboso kuna. To travailler basopi mabanga. Mais pour baya kocha guda musale katani et ça l'érosion et kofi awa tokoza to dans tokoza assurer dans tozana assurance ceux qui banzele sili bache gudo makamna ceci ba bakati riban wande toza assurer ceux qui kaka izaka ka boyda vraiment na ngona d'accord parce que kuna to si ça qui de musala pour baya bacha gudon bakati bulu musali kata na tilelo et ça rappelle sur maman na libengi yango bako tia sous ma belle dans mbongo wana so babo ça na bango biso de travailler comme et signe. OK, merci. Merci.
Mbote papa. Ah, mbote papa. Boni. Bien kayo. Comment nani? Comment nanga frère Denis. Frère Denis. Yo posa mwana quartier là. Anga na fanda kana avenue Kisanto awa. Na avenue oyo kaka. Ah, toza précisément. Ah? Awa toza wapi précisément? Awa toza na 7 km. Vous comprenez? Na nzela ozo kende campus imikino ya Kishasa. Vous comprenez nzela o bande bebaka to bando mwana kaka nzela oyo mwaya kolekesha te. Nde moma wonde to mwana ba chinois ba komi ko bongisa nzela oyo ya mwana nde tozo mwana ke makambo ezo kenda ba kanisi biso na mbongo bakanisi bino oloba nini na bato bakanisi bino kasi te nzamba pambola bango to bando mwana pasi ao poto to mata kuna likolo tozo ba transport moyen jate. Merci. Nga veya besi baka benga la. Yaba sili bampese crème magique de Lagos. Et vous mi basili bampese basi. Mbote mama. Mbote papa. Mama tokoki koyeba kombo na yo? Kombo na nga Totokani Blanche. Mama Totokani. Awa tozali place nini? Tozali na commune ya Mongafula na 7 km. Okoki koyebisa biso difficulté oyo population amona na esika oyo na nzela? Population difficulté amona na esika premièrement liboso ezali nzela. Nzela esalaki biso mabe makasi. Nzela ezalaki mabe. Ya mibale mai ya misato courant. Nzela nde moto ye kosala ke mai ezala te courant ezala te. Ye kosala mérosion mapangu ekei bato baperdre mapangu bato vraiment bakoti na badifficulté ya makasi nde yango wana eloko tozalaki nango posa mais tomoni quand même nzela ekomi bien quand même ata mwa bamoto ekomi kolekana mwa badifficulté tozalaki nango nzela mpenza ebongi par rapport ebongi penza te mais ebongi po tomoni déjà tokomi kotambola tozali kodinda na kati ya érosion mais todinda lisu te tozotambola tozokita tozomata premièrement eloko nakumisi na nzambe na chef de l'état yango wana ya mibale etikali sikoyo courant na mai. Oui, merci na oyo moni. Nzela oyo komema développement nini na mission Kimwenza. Ekomema développement tokozonga nde tozalaki mituka ekozonga baactivité kozonga parce que baactivité ebele kufa bawenze kufa biloko ebele ebeba bato mapango ekoma bato bazalaka lisusu te mpo bato bakoma kokima kindele mapango mpende ekoma ebele bato akovanda baza te parce que mpo na nzela ezalaka lisu te soki nzela oyo ezongi donc nyonso ya kindele ekezonga marche donc bato bakozonga population kotonda wenze kozonga donc nyonso kozonga mpenda kitoko tokoki kopesa matondi na bakonzi na biso bana mboka oyo batiaki mokoroto na bango mpo nzela esalema. Premièrement napesi merci na président na biso Fati Beton nzambe asunga ye vi molai ndenge asaleli biso nzela tomoni nzela na biso mpenza ezongi nde tozalaki ndele ya kala. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Donatien Adima Chiopola. Tu es habitant de ce quartier? Bien sûr que oui, natif du quartier et habitant bien sûr. Ok, tu es natif de ce quartier. Dis-moi, avant ce quartier était comment cette route précisément? Cette route précisément, la route de Kimwenza qui débarque du triangle du rond-point Ngaba jusqu'à la mission catholique de Kimwenza, c'était une route de praticabilité exceptionnelle. C'était une très belle route parce qu'elle a été construite depuis l'époque belge.
C'est une route d'intérêt capital, une route qui servait à la visitation de la grande bibliothèque centrale de l'Afrique centrale qui est la bibliothèque Saint-Pierre Canisius de Kimwenza. Et c'est une route qui accueillait presque tous les étrangers à travers le monde pour les consultations de la bibliothèque. Et maintenant, il n'y a plus cette accessibilité. Non, en tout cas, depuis un temps, le délabrement de la route reste à vérifier et ça reste à détester. Heureusement, Dieu qui ne dort pas a fait grâce pour que nous voyions la réhabilitation de celle-ci. Cette réhabilitation de la route fait renaître l'espoir au travers des habitants que nous sommes les natifs du quartier pour une émergence totale du quartier dans les futurs. Pour parler de l'émergence, dites-moi quels sont les points sérieux de l'émergence ou de développement qui va arriver après cette réhabilitation de cette route. Okay. Le point saillant qui pourront déclencher l'émergence ou le développement du quartier en rapport avec la réhabilitation de la route, c'est d'abord il y a le maman maraîchère qui débarque à partir de Kimwenza Gare. Ils ont les jardins avec lesquels ils ont les difficultés possibles pour évacuer le produit vivrier sortant de leur jardin pour la vente au rond-point Gap. Tant que la route est en train de se réhabiliter, ça promet qu'il y aura évacuation facile de ces produits pour la vente et cette fois-là, ça pourra aider les mamans maraîchères peut-être à s'épanouir dans la vie. Le deuxième volet, c'est que la praticabilité par rapport à la fréquentation pour les recherches scientifiques qui s'effectuent au travers de la bibliothèque centrale de Kimwenza Canisius. N'est-ce pas que c'est un intérêt saillant? Parce que les œuvrants par rapport à la circulation routière ou en matière de transport, ils auront bien des clients à transporter, tant sur le moto que sur le véhicule. Cette fois-là, ça aura au moins un impact positif par rapport à la praticabilité et à la rentabilité du marché par rapport au transport pour ceux qui œuvrent dans les domaines du transport. C'est encore quelque chose. Le troisième volet, c'est l'évacuation des produits vivriers qui débarquent des chambres froides de haute envergure du rond-point pour les petits marchés du quartier. Il s'était avéré qu'il y avait difficulté par rapport à la vente des vivres frais au travers les coins et les recoins du quartier vu l'impraticabilité de la route. Maintenant qu'il y aura le transport facile, peut-être que le prix des produits vivriers pourront aussi être un peu en baisse cette fois-là parce que le transport est facile. La difficulté de transport faisait quelque chose tel que l'augmentation du prix, dans le sens où la maman qui a une maison de vivre fait quelque part, il peut bien sûr se procurer des produits, mais pour faire arriver les produits dans la maison de la vente, ça demandait autre chose, entre autres payer le porteur, entre autres faire transporter au travers de chariots et quelque chose comme cela. Et quand il va faire ses calculs pour voir comment il peut vendre, peut-être que les prix commençaient à hausser. Cette fois-là, quand le transport sera facile, peut-être que le prix des produits vivriers pourra aussi baisser un peu. Il y a un peu des astuces où nous pouvons relever, mais les trois là suffisent pour un développement cohérent d'un quartier, surtout en pleine ville de la capitale de Kinshasa. Un mot aux autorités qui ont dit oui à cette réhabilitation. C'est vraiment un remerciement du fin fond du cœur, dans le sens où la réhabilitation de la route, ça promet aussi les ravitaillements par rapport à la consommation de l'eau potable et les coins qui ont été coupés par rapport à l'électricité. Peut-être à travers la réhabilitation de la route, ils vont aussi se retrouver dans leur assiette pour un peu s'épanouir comme tous les qui n'ont les vues. En tout cas, nous remercions de tout cœur le président de la République qui a imposé sa signature et l'ensemble du gouvernement au travers le ministère de la réhabilitation des infrastructures et les travaux publics. En tout cas, nous leur remercions de tout cœur, avec une demande probable avec laquelle que les travaux ne s'arrêtent pas en cours de route. Dès que ces travaux seront finis, au moins cette fois-là, nous aurons du souffle à respirer. Merci, monsieur. Nous vous en remercions aussi.
Mama tokoki koyeba kombo na yo? Kombo na ngai Mama Ndaya Marceline. Mama Ndaya, awa tozali wapi précisément? Awa tozali na Kindele. Na Monga na commune na Monga Fula mais na quartier Kindele. Bongo précisément lokwa totelemi awa tozana ngambu Dallas na ngambu ya Dallas pe likolo wana eza na Kimbondo nde sika tozali awa. Mama nesiko tozali awa eza musala eza na kosalema. Musala ezo salema awa ezalaki na difficulté nini ezalaki awa? Papa na ngai awa tozaki na difficulté mingi po musala po ekoma ndenge ezali boye topesi vraiment nzamba likolo merci po toyebaki te ke un jour tokozala lisusu po nzela oyo ebebi ya soki natangi lelo toza na 2022 ça fait 7 ans. 7 ans depuis 2005 zelo ebandi kopasuka muke bandi kuna ezomata ti ekomaki mama na lobwako ekweyisi baparcele bato bino bozomona de gauche à droite baparcele ekweyi baekole tozaki nango ya minene baekole ya bana biloko ya bato ebebi complètement zela oyo ememi liwa kati na mabota zela oyo ememi ba AVC bato basali ba AVC ti lelo bamosusu baza na bamaladi na ndako likolo bandako na bango ekweya zela oyo zomona papa na nga nzela oyo vraiment toujours remercier ka nzamba likolo po tomoni ke misala ebandi na musala oyo ebandi tina niveau tokomi awa omoni déjà changement na musala oyo zosalema papa changement eza monene penza tozalaki kotambola na libulu penza na libulu boye nzela oyo ekufaki tokomaki koleka na mwa riweli moko eza na sima kuna ezoleka na lopangu na ngai na pasoli lopangu na ngai na pesi bato nzela bazoleka bato nyonso bakangaki mapangu na bango mpo bazaki kobanga makolo ya bato soki eleki mwa kopasuka ezosala sima nango mwa érosion ezosala me ngai nafungola lopangu na ngai kuna na sima bato bazaki kaka koleka nzela ti oyo vraiment tomoni ke eza changement monene mpo papa tozaki su komonana te bato ya ngambu na ngambu biso na ngambu tomonanaka te likolo ya lubwako mai batiyo ya régie des eaux ekweya mai tozalaka nango lisusu te basinga bapoto ya bacourant ekweyi na edindi na kati ya mabulu donc totikali bato moko molili mai eza te bana bamoni pasi bakokende mosika bana bakokende koluka bamai mosika bazoya epai boye nyonso wana ezalaki pasi papa mais pour le moment tomoni que ça va quand même misala ndenge sebandaki boye vraiment esengo mpe remerciement mingi na mokonzi ya mboka Mbote mama? Mbote papa. Mama tokoki koyeba kombo na yo? Mama Esther. Mama Esther, awa tozali wapi? Awa tozali na Kindele. Awa na Kindele nazomona musala ndenge ezosalema. Musala oyo yambo esalema difficulté nini oyo ezalaki na esika oyo? Papa difficulté zaki ya makasi koleka depuis fin ya 2016. Depuis fin ya 2016 tokoma na difficulté po nzela ebebaki donc tokomaki vraiment koleka pe na kati ya libulu na baebandeli bane wana mais eyaki okoma ke moyen kutu bokita ta na libulu yango eza te tokomaki kopasula nzela moko kuna na nsima nde yango tobandaki koleka donc difficulté pene ezalaki ya makasi vraiment. Lelo oyo musala oyo ezosalema bande bandaki tina na niveau ekomi awa omoni changement na misi ya makasi namoni vraiment changement ya makasi po tokompa ya koleka pe na nzela tokoma omonana mpe bavoisin mpo ezalaki ke tokanda mpe komonana te mpo ezalaki bato na ngambu na bango esiko tokompa ya komonana tooleka mpe à l'aise tonde naza vraiment à l'aise. Oui, namoni esengo na yo makasi nzela oyo soki esili développement nini ekoya na quartier na bino? Bon, développement kozana ya makasi ya premièrement nanu pour na transport pour tokomaki peke tolongwa awa ti tozobima na mabanga po okende kozwa
transport mais soki nzela esili tokokoba ndozwa biso bandaki mwenza kutu tina rond-point nga bato ofutaka 500 à part ça baekole eza ebele kote oyo eza na bakondi mingi babimela na kimwenza mais na moment oyo bana na bango bazalaki awa bandaki kotanga su awa te mpo na nzela mais ndenge nzela ezosila toyebi ke bana na bakozonga en plus baekole awa nyonso ekozonga en marche donc makambo bien kozala développement papa ekomonana pourquoi parce que awa na kimwenza toza na bibliothèque ya monene oyo mpona Afrique mobimba bibliothèque ya Yambo toza nango awa na Kanisisi mo toza na humanité complète toza na secondaire 7e na 8e collège ezali toza na lycée kobanda école primaire ti na humanité boye toza na hôpital ya monene côté kunaka na kimweza soko bandi kokita awa tozozala na chambre froide ezali biloko donc développement ekomema ma papa po bana nyonso e batanga kasusu koto te bakende bisika pona nzela bakozonga kotanga na quartier na biso mbo batu nyonso bayaka kosala ba recherche na bango na bibliothèque bakoya po bayaka lisusu te parce que passage ezalaki te po batu balekaka mais pour le moment passage ezali tokobanda koleka développement ekomonana wenza monene ekozala makambo te moyen tobimaka su tokendeke musika koluka biloko boye na boye ekozala te vraiment développement ekozala niveau scolaire ekomonana bacommerçant oyo bakendeke misika bakozala pembeni sur place mpona kosengela biloko sur place yango vraiment développement ekozala papa ya monene koleka ok tokozongisa matonde na bakonzi oyo balobaki iyo mpona mosala esalema papa tozozongisa matondo mingi zamba lola mona bango mpe apambola bango abakisela bango mayele mingi mpe makanisi ya kokanisa mpe bandeko mosusu oyo baza nanu lokola biso na bamabwako biso vraiment zamba asungi vraiment tozo remercier bakonzi nyonso bakoti na kati ya likambo ya koleka mokonzi ya mboka to remercier makasi zamba lola pambola ok merci Thank you.